Matondo mingi balandi na biso ya Vuvamu TV 2019 na ebi ete esengo pesa etondi bino motema esika kani bomoni susu nkumu abimeli bino susu na mukolo ya lelo kaka na kati ya manaka na biso oyo tolobelaka mabe ya mokili lelo na lolenge oyo toyeli toyesu kotelemela esu mabe mosusu oyo tokosenga kaka na baye oyo bazali kokamba baye oyo topesaki chance na maponami babima ba député national comme professeur babima ba gouverneur babima ba sénateur ba autorité nyonso ndenge na ndenge banda na présidence ya république ti na chef du quartier baluka batiela biso ba mibeko oyo kosala ete société na biso ebongwana société na biso se transformer société na biso ko changer yango ezaka na makambo minene te ba français milaité ba terme minene o macronini o émergence ce qui deboye te base nan likambo na base dans ce base échanger te ce qui mentalité bongo ya bato e bongwanité et vous alaka passer ata boche modernité yango ya ndenge nini ata bosali soki ndenge nini et ko bénéficier na peuple te mais ko kenine na destruction ya mboka lelo likambo to ekoloba na yango sujet na biso ya lito lobela nanu matanga ndenge ba matanga na biso eza koleka est-ce que ça kaka ba matanga te se koma na ngwelo ko mususu matondo mingi na baye bo encourager ki biso bino bat bolanda ki be mission oyo te koleka liboso na ba suggestion na bino ba makanisi nyonso bo pesa ki na ba remarque tosepelaki matondo mingi kasi tongi to rappeler pe mwa ndambu mibale misato bomeka kobenga koloba mwa n'importe quoi koluka mwa kofinga bon eza peut-être faute na bino te mais faute d'éducation oyo bozwi na baparent te baparent bato baza innocent respect na bango mingi mais oyo bozwi na bisiko bokendaka kosala babimelamela na bilialia bisika wana yango nde ebebisi bino mosusu azobenga ngai alinga explique ngai ke ana poto bon so ana poto esalini elobelinga absolument rien oza na poto esalini eza poto ya yo na mwasi na yo na bana na yo oza malheureux kuna tu es un prisonnier oza malheureux nayebi réalité ya poto bien so oza na poto siko nga na kine esalini oleki nga na nini nga na leki yo na tout na liberté na nga na vivaka bien kimia na muta stress te et misusu réseaux sociaux kaka eza mao na musika profiter pour lingo finga mutu peut-être en face bofukama na iwani alaki sujet na biso te toyekolobela lelo matanga na monde oyo ya biso ya lelo oyo na communauté congolaise. Est-ce que ça ka matanga ne toyebaka à l'origine otobengi le deuil funérailles? Est-ce que to eza penza kaka matanga o balobi mokuya? Est-ce que mokuya ezaka lisusu? Non, likambo wana en tout cas bino batu bokei na ba parlement kuna ndenge na rappelaka toujours ndenge na zanga te ko tanga kombo ya bandeko na ngai ndeko Eliezer papa Molaire les grands nyau bolala pongi kuna te na bandeko misusu fo botelema il faut loi moko ebima pona makambo ya matanga pona funérailles pour respect ya ba mort eza lisute respect ya ba mort eza lisute il faut bobunda kuna ba terme milaité ndenge na lobaka na bino ba français milaité o macroéconomique o nini te botale la biso makambo mike o ezo déranger société pe so bebisa makambo makasi comment lelo oyo matanga ezali dernier hommage oyo bozo rendre na mutu oyo akei ndenge balobi l'illustre disparu hommage ya suka lokumu ya suka bon konde oyo boko pesa na ye akende na kimia bino pe botikana na kimia po molimo na ye pe sika kokende etala pe makambo mosusu oyo ya réalité na bino oyo etiki awa ba oyo bayebi spiritualité bayebi molimo ya mutu ekufaka te
nzoto nde ekufaka. Mais matanga ya lelo eza lisusu te hommage na mutu oyo akei. Ebembe koki ovanda ata 1 mois na morgue. Non parce que mbongo ya cercueil ezangi na libulu mpo bakunda ebembe wana, mais bazokangisa na bango na mbongo na bango oyo bakolata uniforme ope maputa bakotongisa bamodele moko ya mabe oyo omituni mutu ake matanga to ake na boîte de nuit. Bakangisa mbongo na bango oyo bakolangwa bakomela masanga kaka na pendant matanga et après enterrement. Allez, retarder matanga. Comme si mutu akufeli mwasi to akufeli mobali, veuf to veuve atikali aza na pasi na bana, akovanda wana na ba condition yango ndenge ezalaka ya matanga, ezo umelole babimisa ebembe ya mutu oyo akufi balela matanga eleka te, bazo freiner kobimisa likolo ya bafutilité oyo ya bango moko, ba plaisir personnel na bango moko. Ngai fona sala suki boy, ngai elamba wana efo ezala boy, nini wana ekomi na oprete bar wana toluwa monanu te. Eza nini? Tokomi wapi pe tozokokende wapi? Plus grave, ba cotisation kosala surtout ba cotisation ya quartier, ya bana quartier. Bana quartier ba kotiser mbongo ebimi. Famille ekomona ta infranté. Eloko famille omona mbongo wana ebima combien? 1 million 500 000 100 000 ebima combien? Famille komona ka fleur moko oyo bakosomba bouquet ya fleur wana baye kotika esili. Reste ya mbongo transport na bango nde bakokende cimetière, bakozwa na mutuka bakotambola mabe, nzembo ya bêtise nde bêtise na kati, etango bakozonga reste ya mbongo bakevanda na terrasse bameli masanga. En quoi mutu oyo akufi a bénéficier na yango? En quoi msusu atiki mwasi na bana? Ponga moko na mona jeune garçon akufi atiki mwasi na ye na bana misato, baningani bakotize mbongo penza ya quartier bimi parce que garçon azalaki maçon, ayebanaki alaki bien, azosela bato misala bien. Mbongo ekota me mbongo wana bakenda komela nango masanga na terrasse, bapesa la veuve oyo atikali na bana mike wana ata infranté. Tozokende wapi? Il faut baréglementer makambo matanga awa. Okokoma na lieu ya deuil, okoti na confusion. Ozoyeba te oza na matanga to oza na kermesse, oza na matanga to oza na barbecue, oza na matanga to oza na festival moko songolo. Matanga ekomi na dépense koleka na mutu abali, matanga ekomi na dépense koleka makambo ebele. Non pas seulement po cercueil eza cher to libulu eza cher, non, mais ba futilité ya batu oyo batikali oyo baza vivant bakomi ko compliquer obsèque ya mutu. Donc likambo ya matanga boluka botala nana, matanga ekomi yango nde komema désordre mingi, yango nde kobimisa babitumba mingi, yango nde bondumbe kosalama mingi. Okomona voir même mutu oyo bakufeli, mwana mutu akufeli ndeko, mutu akufeli tata mwasi, mutu akufeli même parent na matanga wana no bajour oyo avant matanga ebima, viva na viva, masanga nde masanga, bachéri nde bachéri. Mais yo oza na mokuya, comment ça? Et bon jour il y a enterrement ou bien balaba mukolo soki ngulu aliaka mwana ye après enterrement, mais so montre méditation ezaka chuté na matanga, ambiance nda ambiance otala pe ba mabina ngo oyo zo binama batu pe ba retourner cercueil, mais ya bo soto o kaka pena ya bo soto ko dekula wana penza. Donc na modèle moko okoki ko imaginer te. Otali âge ya mutu, otali une grande dame, maman 45 ans 50 ans, nzoto pe munene, mais makambo akobina na matanga oyo azobimisa na munoko na ye na matanga, omituni eza nini?
En tout cas, il faut to luka ezate ko copier oyo ya malamu eza hier eza kaka to copier ba autoroute, to copier ba gratte-ciel, to copier soki nini te. Mitu ya batu nanu. Il faut bosala nyonso. Bocha ba loi oyo ko sala ke matanga eleka na respect na bope na ndenge nango. Nazwa chance ya koassiste na matanga na Katanga ndenge nasala ba voyage. Na Katanga matanga elekaka te ndenge so eleka biso na ba Kinshasa wana ba Congo central. Ndenge oleka na ba Équateur. Pourquoi pas copier? Na assister na matanga na Angola. Pourquoi pas koluka copier? Likama matanga il faut un peu réglementer, désordre leki surtout na matanga na biso ba Congolais surtout na Kinshasa wa non. Tina cimetière respect zate. Bon kene bokutani ba famille kili ko kunda batu na bango. Oyo babandi concurrence contre oyo. Biso te na cercle ya danger ya biso eleki. Omoni bitumbe bimi. Batu ba joki. Tozo kende wapi? Matanga eza place à kimia. Matanga eza place à respect. Mais oya biso ekomi nini? Ekomi nini? Po omona mutu auti na mboka bapaya. Ayebi ndenge nini funérailles elekelaka na bamboka wana. Combien de respect oyo ezalaka, ordre oyo ezalaka. Mais aye ya commission ndeko financer buzoba na matanga awa. Donc ye moko pa yawa akoti na kata inconscience wana. Olia luka matanga za la discipliné te. Bato wana ba ocha mobulu ye nde sponsor na bango kutu. Asombela bango balia bamela. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Donc respect na ba wey eza lisusu. Respect na ba wey eza lisusu ata mukete. Donc mutu azoke ni matanga aomona ngoke eza occasion akende ko s'exhiber kuna. Eza occasion pona ye akende luka soki ba marché. Eza occasion pona ye akende donc komi monisa. Donc mutu kuta zo préférable manzoto ya kokende matanga non kokende kabola mawa. Na batu bakufeli. Mais akende eza occasion na ye mususu akende misala végétarien na ye kuna, mususu pa akende luka mbongo na ye kuna. Matanga. Et non akende kabola mawa, akende ko assister bandeko o bazana mawa, bana pasi. Et plus grave omona susu na batango oyo bango moko bakufeli. Bango lisusu kana kata luyengango o mituna me o wana bibina bina bwa sa langwe nani o kasi mwana nya misatu mwana mutu akufi me ye wana langwe na matanga so ya tata na ye so ya mama na ye ako bibina bina ako muluka bimisa bitumba tozo kende wapi mususu akufeli allez moi petit chéri na ye aye kutala ye ko assister na matanga ako misuko luka makama mususu abosani kakufeli tozo kende wapi na kanisi eloba kutu ndombele botale etando yingonga soki ezaki manako ekolobela babibelo bagoigoso ne wana yoka minute mulai na oya biso ya tina bapesa biso ka 15 minutes apamba moto débordera na 2-3 minutes kaka na mwa kiteti kaka tosuki wana pona lelo tozongisi matondo mingi na directeur technique na biso ingénieur Luzaya de pyramide oyo azali bongo motema ya la mamu international respect mamu kandolo nesika bozali kamiti ya Kongo mobundi monene pona éveil ya conscience ya loposo moyindo na nyonso oyo directeur technique basali pona biso matondo mingi na directeur de programme na biso okambindo mbele botale matondo mingi na ba technicien na biso ne kwa kumaisha ne timba superlatif pe bandeko nyonso na kati ya kabudi ya mamongisi samu ngai kumungala na tiki bino apona mukolo lelo kimia ya balongo pe bakoko esala na bino matondo mingi